Selon la vérité. Biso tout tant total moi souvenir azobina. Tozalaki na ba doute ke ba bimarana ye déjà. Jiba bimarana ye. Tout le likambo za clair. Ba o vraiment ba yebi ndenge système o etambolaka na musique. Ba yeba ina ba ke jibe déjà zwaka ye. Ko yambi mutu na chaise oyo jaune. Soka yika ko défendre maman na viol. Tuna ye question. Oza muluba. Soka za muluba te. Aza ndoki. Selon la vérité. Batu nyonso oyo ozomona bazo côté la JB, la majorité soko landeli baluba. Baluba parce que ba coutume na bango, c'est tout à fait normal que papa ko bima na mwana 13 ans 10 ans. Yo lobi na kawana bato ko kanisa la JB prison est impossible. Te Congo neza baluba te. Il faut choquer nga ponga na muluba te Congo wana Congo mobimbeza ya baluba te. Toza na président ya muluba. Mais Congo wana neza Félix te. Selon la vérité. Ba danseuse belé ba viola bango. Mais souple na volonté na bango. Te mingi yoka. Ba sepela robima na patron. Yoka. Na ebiso likamomo na ibandeli awa na ebiso ke musicien tout o azana succès. Azalaka na domination. Na bia ba o ba ocha tembe. Kasi bozo bana na bino botinda vacances kunati. So ba ozonga mobimba. Pour nous comprendre que nous avons bana na yo nous côté là au côté là un violeur nous éviter nous comprendre nous côté là ba violeur nous comprendre binote selon la vérité mobali oya bala yo même ata bobota bana soka sala ke lokote aza gigolo solo ya te ke soka pesela mbongo nde aza na droit ya kovanda bo essence la eloko ngana sa ela rena lesaka non oza gigolo mibali nyonso oyo même ata bala ya pesela mbongo sera lingi mosala te kombo na ye gigolo. Selon la vérité. Par exemple, Rebo a combien de succès qu'on a Inosbi. Et qu'on crée les problèmes dans les balanaï. Est-ce que Inosbi a qu'on permettre pe moi c'est Rebo à l'écran un succès abet ba salle ou abet yé Inosbi na betate. Ba tout sous bazan ensemble mais za bolingwa solo te. Soki eza bolingwa solo te soki moninga mosusu akomi ko évoluer yo il faut yoka passe selon la vérité. Au vanina moi aussi 2 ans ou accepter ba droit naé parce que pasteur na bino terre bino rapport après mariage. Sur après mariage à Balio vous découvrez qu'il y a un puissant c'est qui la faute au bon malibala to condamné pasteur na ebité so eza faute nani mais en tout cas, les belé à puissant ba sepela kana elo wana makasi. Selon la vérité. 90% des musiciens ont un succès ba simbakisi. Ba musiciens ont ba simbakisi. Bazana besoin ya ba énergie ya batu. Ya ba nyamate ya batu. Donc ba bendaka nanu énergie ya batu baza tout autour na bango. Jamais zalaka mutu par hasard. C'est so razana yo c'est ka yebelo ni na ozwa pa na yo. Nalia na ba mbisi na ba restaurant belé na ye na Mambo Galaxy na côté poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ye mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza donc mbisi azu vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette oto bengi kamundele mayebo ndo biloko no so mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy hazo sala pana bana mboka yango wana congolais pona esiko yokolela or que ba congolais to yebani osali 6 mois bo bundi na propriétaire te musapena lisu mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant et ça musicate. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du waouh. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris.
Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Bienvenue dans votre émission Fauteuil Jeune Fidèle Internaute. Bonjour, bonsoir, merci. Tout le temps, surtout Tché Boutali, merci beaucoup. Et surtout, nous avons s'abonner à la chaîne YouTube Nabiso sur la vérité. Nous avons vraiment à nous célébrer. L'autre, on a le plaisir d'analyser comme d'Abnamis tout la peso. Oaza moko ya chanteuse na ngati ya mboko France et puis ça moko ya analyste oaza analysera bien marambo surtout etali ba foyer marambo etali musique pas ça chanteuse marambo etali marambo beli ba rete beli tout ça na ba sujet beli photo décortiquer na invité na kombo ya Miss tout la peso to 5 pe to commander pe na bandeko batala biso s'il vous plaît boki s'abonner na chaîne YouTube ya Miss tout la peso boki s'abonner banzimbo zoya ba mebele ko ya ba akalami ite tozana Miss tout la peso que je dis bonjour bonsoir. Bonjour. Bonne santé. Santé bien makasi. Bien habillé comme d'hab hein. Merci. Bien habillé encore. Merci. Vous avez marque vous avez encore simple. Ils ont marque. Marque mais simple na robaté. Ah bon ba connaisseur ba moni hein. Ngana lataka pona za propre. Na lataka te pona bimaki na za sapé net ba. Non, na la propre, tout simplement. Mais na tout est qu'on a ça ba griffo, nga boye non. Et pour la bien, classique. Merci bien. beaucoup, merci beaucoup. Voilà. En fait, la première question na ba sujet to sur la lelo. Na ina yeba moni balubara mobala malamu ba yeba kae so akomi na mbo. Mobala malamu ba yeba kete so souffrir. So akomi na mbongo, parfois changer moi si. So akomi na mbongo, parfois akoma ndumba. Soit on a bon parfois comme impoli vis-à-vis ya moi si wazaki na tanga pasi ndi ba traiter school question ngeza moi si ya malamu ba ibakaye na momani est-ce que moi si peso comme na mbongo liboso mobali to azu gloire liboso mobali a changer ka comportement akoma impoli akoma pendumba moi ça malamu ba ibake soki ozangi bien so komi malade so como bela so zangi no weba moi ça malamu moi si mususu bandika ko bela boy tout la mwisi ya sasa. Ah bon? Ah oui. Moi si mususu po zangi ozalaki na ngoba ne opesa ye zangi kaka boy amoni ngai osimba isusu te azwi nzela. Donc moi c'est malamu ba yeba ki vraiment so komi na ba difficulté moko boy omoni kaka za wana za ko assister yo wana koyeba moi ça malamu basi mususu omonika malamu oza na en forme oza bien mais soka comme na vie comme moi boye yepe a changer makanisi donc comme ça ngoyeba moi ça malamu sali même semblant ya ozanga ou bien comme même mususu impuissant omona a ozwa nzela. Ah. C'est pas facile que moi c'est malade moi. Parce que tu vis na bango na kozala bien boye. Pour te imiter na bango te. Na mi ba le pe. Donc to yeba na imiter matin mais quand même oyeba muta malamu na tango kaka ya passe. Basi musu ba kokaka souffrance te. Basa malamu musu ba kokaka ba complication te. Bon balingaka ezala bien kaka. Vous comprenez mais moi si so moni que na tanga difficulté au mona za kaka. Aza ko épauler yo. Aza ko apaiser motema na yo azolo belo toujours maloba bien pour esalo bien yende wana nde basa malamu. Na phénomène à gloire. Par exemple nache exemple ya artiste musicien na biso ya monene pe mboka na biso na kombo ya Inosbi aza na engagement pour na lobate kaza marié
baboti mwana na chanteuse na biso pe monene na kombo ya Rebo. Couple bango eza magnifique, babomba te, balakisa biso ke balingani pe balinganaka. Bachaka ba video na bango oyo, bato beli bachaka ba j'aime, ya bien pour na bango mbale. Na pesi exemple na bango mbale parce que actuellement bango mbale na succès puis ba en couple ba musicien. Ya mboka na biso ke oyo ayembaka na opa yembaka. Soki lelo par exemple Rebo a comme un succès qu'on est inosbi. Et qu'on crée les problèmes dans les balanaïs. Est-ce que, dans la deux questions, est-ce que inosbi a qu'on permettre de moi c'est Rebo à l'écran un succès à bête la salle ou à bête yé inosbi dans la bêtate à côtoyer une grande soirée où inosbi dans invité. Soki obi soki batumi balé basangani bakomi loko moko. Soki batumi balé basangani na bolingo ya solo bakoma loko moko. Donc ça veut dire que soki muninga za bien, yo peut faut se sentir bien. Pour eza na bolingo ya solo. Vous comprenez? Batumi susu bazan ensemble mais za bolingo ya solo te. Soki eza bolingo solo te, soki muninga mususu akomi ko évoluer, yo il faut yoka passe pour oyebi ke eza na bolingo solo te. Mais soki oza vraiment que yoka donc la chair de ma chair. Soki aza ko avancer, yo po yebi ke avancement na ye yo pour bénéficier. Donc et osalo esengo. Vous comprenez? C'est vrai que mibali ebele balingaka te basi bazala likolo. Pour ne pas raisonner. Pour ne pas raison, balinga toujours base à la dominant. Mobali alinga à la dominant ya mwasi. Basi mususu a comme un pouvoir ou bien azana musala moko ya bien. Donc bamona mibali mususu pamba. Na lobi basi nyo sauté na lobi basi mususu. So neti ana poste moko boye koleka mobali. Avant de respecter son mobalité. Vous comprenez? Yango mibali ebele malgré lingi mwasi na ye mais akosala tout que mwasi na ye azala toujours na niveau C yazala likolo pour à contrôler mwasi. Yango monaka na bolingo mutu muso akokoma pe mutema mabe par amour pour alingi te bolingo oh en fait, valeur au moins ça peut s'arrailler à perdre en haut. Donc, à olingate que MCO les cahiers pour aligner toujours à garder yo penenaye. Si moi si sur monde qui mobile se comporter bon monde que moi sur mobile ça me tema mabe. Mais il y a bloqué le ba porte pour aligner te yo évoluer pour yo so évoluer à rozanga yo. Ouais, c'est complexe. Non, on va complexité mais mibali miso ba se protéger ka. A mona que soki a bloqué moi sinaye, a se protéger pe. Azo banga confiance te pas. Confiance te voilà. A confiance te parce que soki moi si azo banga kaka soki moi ça comme na niveau likolo, moi si wana ko ko kimaye. Bien moi si wana ko respecter te. Mais est-ce que et rappelle souvent oui. Que moi ça comme un niveau moi ça comme un niveau que a mona que donc azesu na besoin mobilité a mona ba ministre a mona ba député a mona ba tominene mais il na basi mususu pas comme un niveau likolo mais mobali na ye alingi toujours mobali na ye siko bibali balingaka élévation wana ya basité bibali la majorité bibali balingaka élévation ya basité au mona que bibali mususu même boboya na olingate yo zalaka comme un niveau moko élevé. So comme un niveau élevé, il faut ça les passe. Il faut habiter même to boyani mais il faut donc il faut en vie moko te que aux habiller. Il faut quoi aux en vie moko passe pour zongela raye. Wera osenga yi un cas. Donc mibale belé balinga élévation ya basi te. Donc yangwana rebo nenga zana nenga koti na production ya mobali na ye ya famille ya mobali na ye il faut pas
conseil na opesa ye mutu na mutu, il faut azala mutu na mutu fa chemin na ye malgré bolingo eza mais bakoza na production moko te parce que na bolingo bato baswanaka babundaka soki yo mobali no mutu azoproduire yo soki boswani na kanda wana mpaka obloke mosusu production moko boye yango wana donc musala okomélange musala na bolingo te en fait yo lingo yebisa biso nde oza chanteuse boye ngai mpo na nga producteur soki alingi oyo olinga ete producteur parce que oza chanteuse yo oza producteur soki boswani aonile baconcert mosusu ndenge vi na nga na ndenge bango babandeli makambo na bango c'est différent différence ezouta wapi différence eza parce que nakoloba ndeni producteur nga na par exemple nga na kondima producteur soki ndeti nazo obligé ondima producteur te qu'il faut ka to bima kaka po kaka ya za producteur na nga non ozo comprendre rebo balingana rebo aya na orchestre ya inosibité iza kwa te ke nga na yaki orchestre inosibi naza chanteuse inosibi non rebo abima na ndenge na ye inosibi pe na ndenge na ye bakutana bolingo na bango mutu na mutasalaka carrière na ye donc il faut ezala bongo etikala bongo so entre rebo na inosibi nani faut décider bon mibali faut pas décider mais c'est ça le rebo mabiso na bino yango en fait moi si ozo michana ki place no ki bo moi city mobali comment ba mbali ba ko se décider yoka mobali o décider te na musala na nga parce que o décider na musala na nga te ke il faut tika musala na yo kuna il faut yaka na musala na nga non nga na za yo za comptable mais si on a moi stanga te yo za comptable nga na za na nga vendeuse mais si on a moi stanga te au moins tokoza la couple mutu na mutana musala na ye est-ce que bien mais qui dirige oloba te ke tika musala vanda na ndaku ou bien yaka na musala na nga pour na contrôler au mieux non libala ezate ke il faut mutu azwa yo ndeti eloko na ye okomi ya ye propriété privée na donc okomi kosala oyo nyonso olingi na mutu na libala ya bongo te libala eza négociation libala eza il faut toujours bozaka na négociation mwasi na mobali dabiboya toke malimi eza imposition te toke malimi ke il faut ko imposer non mwasi na bana ndako osa esusu te tika musala toke malimi libala eza bongo te toke malimi miss siko na biboya basi ya ba congolais bazé belé o batanga ba classe mingi bana ba bac batanga ba université bani mais enfin mobali afandisi na ndako alambelake abukolaki bana ainotika bana na classe azora soin ya bana na ye so basi na ngo so baba zoba en fait libala ezaka ate mobali fo azora ba décision nyonso bato soki basangani mwasi na mobali soki basangani bakomi eloko moko décision ezaka ate ke fo mobali fo azora ba décision nyonso ya couple non baloba derrière un grand homme il y a une grande dame. Vous comprenez? Libala eza négociation, eza ke bovandi bosali négociation. Talaboy, botali pe vie na bino, budget na bino. Vous comprenez? Yo mtu osala ba étude na yo, ba parents na yo, ba sala ba effort, msu ba parents na yo bazaki ba richité. Ba sala ki ba effort po yo otanga. Mingi bazo ba chance wana te. Ba parents pe msu bazaki na ba moyen mais bazo ba chance wana te ke ba poursuivre ba étude loin. Mais msu ba parents na yo bazaki na mbongo te mais maman no msu banda oteka na marché po yo tanga. Ozo kompa po yo tanga comme mutu donc ça veut dire que ozo vie na yo en charge. Siko yo ozu chance ozu libala kanisa ba effort o maman na yo atangisa yo. Ozo comprendre maman na tangisa po okoma ozala ndeti yete. Ozala ndeti o dépendre na mobali te msu mobali a faire souffrir yo. Maman na tangisa po un jour yo pe ozala indépendante. Ba maman ba parami batangisa bana na bango basi po un jour bazala indépendante, pas dépendre na mobali te. Siko bana wana batanga bazo ba diplôme bani faut bakanisa na be fort ba parents na bango basala. Yo rondi mateke mobali moko bali yo biso ke non ko sala te vanda wana. Ngamna mandoyelo mbongo non, libali ya négociation, libali za te il faut ndima o nyonso mobali a royebisa yo non. Oyoki mobali na yo mais bosali réunion. Oui papa.
tala il faut tout ça là projet tala il faut tout ça là boye nga na zana ba nini na ba diplôme na nga nini na zupe ba proposer nga pe musala mo quelque part et usunga biso pona ba projet pour un jour pour tout ça là pe bien sunga na zo sala yo zo sala ba mbongo wana to ko sala ba projet to ko ma pe ba millionnaire un jour il faut moi s'il faut ba ko convaincre mobali na yo izaka te pona msu social libala ba biso ka mobala bala ka pesa ka mbongo te yo moi sinanga ko bimate non ils ont sola là il faut un pouvoir biso basi to na pouvoir ya ko sola na belle pe ko pesa moi si ezaka te ke o jouer rôle aux na cuisine o lamba ko sala rozela ka mobala uti o vanda rozela ka ye o pangusa ke makolo sukola ke makolo non moi libala il faut pesa na ba idée pesa moi mobile no idée mobile pas pesa moi si na idée mobile roza ka te na pouvoir ka ke te ndeti dictateur non mibalo aba dictateur et souka ka mabe moi si il faut zakana mot toujours ya koloba il faut ba non papa na ngai ya on a bisa ko émission tout ça qui dernièrement na bisa ki yo Congo na zo bonga te parce que ba grande dame bazate parce que moi si oyo azana souci mbaye ni faut pesa toujours mbaye ne ba idée on ba non papa ngana na diplôme tala il faut tout ça la boy il faut na zo msa tout ça la boy nini boyo tie moi un kanga mbongo wana na ozo $2,000 yo posu quand même sous $4,000 moi tout ça ba projet tout ça ba société na biso tout ça donc ça veut dire que liboko moko esukola ka longité oui puis que moi sono na ba capacité na ba diplôme il faut pour exploiter ngo donc mibali il faut pas botika mibali kaka bazo ba décision nyonso libali les a dictature te libali les a association libali les a complicité il faut moi ça bali baza na complicité moko bo pesa na ba idée libala les faut bo pesa na ba idée nga na pesi idée na nga yo po pesi idée na yo totali soki idée ngwezo kenda ensemble to kenda ngo ensemble oza kate ke mubala te nga na lingi boye te nga na pona bala ki ona pesa ki mbongo non libala les a bongo te o kana nga na biso yango o ko lingo biso yango wana to ba bandiko ba otala biso ba comprendre mais comme qui ça peut être très important. Oui. Il faut convaincre mon balipé à l'ouvrir ma canisi. Au vendredi nanda, faut convaincre que na soumisité mon robot. Ko ça l'on pété na qui parce que mon va réaction va. Oui moi c'est o atangi mingi ko vana na ndaku. Eza quoi ozo rabaisser ba parents na yo. Ozo respecter ba parents na yo te. Pour ba parents na yo ba ozana regret moko makasi ba passer otonio kama emsu mama na bana oteka emsu mai po yotanga emsu mama na yo anoteka mapa po mwana nga mwasi atanga siko amoni ke mwana nga mwasi azui ba diplôme minene mais avant de ça elo côté et ça ba parents passe il faut bana oya basi ba kanisa ba fort ba mama na bango ba papa na bango ba sala po ba koma na niveau wana tango zu mobali il faut convaincre mobali que donc ça veut dire que obi parents watangisi mwana e so ayoki sango ke mwana wana zu musala moko bien et ça ba parents plaisir vraiment fort to sala ki pour mwana biso tang mwana biso moi ça tanga vraiment e fouti bana ba parents bazana kimia moko boyi bazana sengo moko boyi mais ce que pesa ba parents kanda ibaki nga mana teka ba mapa yana basi musu batangisa bana na kindumba donc nzoto na ya mwasi a sacrifier yango pour mwana na ya mwasi atanga azo ba diplôme siko ezana basi musu parents batangisa aussi le belo très important très capital aussi mama teka pena mai teka mapa teka masango teka fufu pour afutela bana minerval neti biso mère na biso pena teka masango teka pondu pona biso moni siko après mon année mwasi wana mobali moko abali ye akomi ko diriger ye na salaire na ye est-ce que c'est normal mobali akomi diriger ye na salaire na yo famille na yo po aider ba leki na yo po aider maman bota yo po aider papa na fonctionnaire oyo abando futelo minerval na pasi ya salaire ya Kinshasa ya Congo parfois ba fonctionnaire mais abando ndimala la nzala ala chemise toboka po futela yo mwana ya mwasi minerval mobali tanga bali yo akomo diriger salaire na yo na yo po pesa papa na 50 faut senga ye parce que salaire no so ba futi mobali mutakinda na après wana mabe est-ce que c'est normal ya on a vu que c'est ça là ba parents passent
eloko wana esalaka baparent oyo batangisa bana na bango basi pasi esalaka bango pasi makasi il faut bana oyo batanga wana bakanisaka baeffort na kili na omonaki bafille ebele baosala na babanke donc ça veut dire tant mobala ya kolinga yo il faut donc ça veut dire que libala nyonso il y a un début il faut début déjà il faut ba principe ezala déjà dès le départ c'est-à-dire salaire nanga c'est-à-dire que salaire nanga côté salaire papa nga na ba diplôme nanga tango bala nga funa sala il faut basi bazana donc il faut bazala moi s'il faut ebelo kolingi donc to le kiso côté ko ça salaire to ko négocier on so ki na bala yo na bimisa mbungu na bala ko moi stanga oui ozo sala o gagner parfois to china ba poto na ba mboka musulu ko ba Suisse ba négocier gagner ba 6 000 € par mois on va pas gagner mais mon bala na ba projet na ye o ezaka ya ye moi aussi de soutenir na ba projet moi ça comment dépendre na mobali so côté salaire ba ko sola nini so moi ça osala mobala osala parce que les to so no bo bandeko beli ba otala biso moi ça sala ka mobala sala mais mbongo nyuso za gérer par mobali est-ce que moi ça na droit na salaire na épée à se gérer mon copé so moi ça osala mobala ozo mbongo no so gérer te non ezake bo eza likambo libala ezalaka te ke mutu azala au-dessus ya mutu non likambo libala ya li solo ah papa ah nga nazwaka 2000 € yo ozwaka 2000 € bon nga na ofuta ndaku ah yo futa nga na ofuta yo futa ndaku po esalaka bien mobali futa ndaku ezalaka vraiment très important esalaka kilo ke mobali ozwa ma charge ya ndaku futa ndaku na provision voilà moi ça bien nga na ofuta musu courant musu moi téléphone lisolo libala nyonso fo lisolo salaire basololaka yango eya teke mobali o gérer non likamba mutu a gérer ezalaka na te ya likambo kaka ya lisolo bosolola nga na ozwa charge ya boye yo mpo ozwi charge ya boye makambo masolo evandi mutana économie ne oui eya likambo dictature teke nga lokwa na mobali te nga te makambo bolingo ezalaka ma yanke azalaka te yuma pazalaka te yanke pazalaka te ya likambo kaka lisolo yo ozwi boye nga na zwi boye likambo eza simple mais pona bandeko mususu soy moi ces au sala ya boy no sala alors à moi c'est gagnera 3000 € te wana il a c'est destin qui nous sala avec salaire à moi si à futanda pour cha provision ye a chani makolona mais ça va na ye moi ça ya lambi auti musala wana komi gigoloti ah ata bobota bana tabala wana même ata bobota bana ata bala yo mobali oyo abala yo même ata bobota bana soka sala ke loko te aza gigolo solo ya te ke soka pesela mbongo nde aza na droit ya kovanda boye sans sala eloko nga nasalelaka ye nalesaka ye non oza gigolo mibali nyonso oyo même ata bala oyo apesela yo mbongo soki alingi mosala te kombo na ye gigolo même ata botisa yo bana 5-6 aza gigolo mwasi en fait gigolo eza mobali oyo mwasi asalelaka ye nyonso ye wana nde gigolo même ata obalaki mwasi wana dans le passé eza le passé oza gigolo de mwasi na nga na bala te oza gigolo mwasi aosalela nyonso oza gigolo phénomène oyo ezoleka na baeglise ebele ezoleka na baeglise mo ebele so eza na église moko na kopekisa exemple eza bostra napesi exemple eza mpe phénomène ya mabe te mpona bandeko mosusu eza bien mais mpona bato mosusu eza mabe epuis ezokomisa bato mingi te na suka ya relation c'est-à-dire eza baka oyo bato ebele babengi nga na pozo question wana bandeko mibali surtout mibali nde babengi nga ya Paris même na bandeko mosusu balandaka bostra à partir ya batelefone na bainternet Pasteur Bostra oyo topesi barespect ebele mpe aza soki akotala biso abetaka sete mingi na bamama rapport sexuel non avant mariage rapport sexuel non avant mariage c'est on a vraiment ekota mingi na bandimi ya Bostra na bamama ya Bostra na bajeune fille ya Bostra ke papa lobaka rapport sexuel non avant mariage mais banoko ebele mpona lobaki bagarso ebele babengi biso babi relation mingi ya bafille oyo basambelaka kuna ezokóma na suka te parce que baza trop fermé trop vraiment fermé bokobeta même 6 mois ata okopesi ye confiance ya ndenge nini akopesa opportunité te ya nzoto na ye il faut kaka après mariage yo ozwa analyse yango ndenge yo mpo oyebisanga osambelaka na Bostra est ce que yo mpo okozelisa mobali na yo pendant 2 ans 1 an ti il faut abala o mpo adécouvrir yo. Oui, bien sûr. Parce que kosangisa nzoto zia bosangisa milimo.
eza mabe makasi ozo comprendre biso tozalaki na baignorance tobanda osangisa banzoto boye osangisi nzoto omona ovino ekomi bablocage je m'excuse kosangisa nzoto na mutu eza bozosangisa bamilimo eza mabe makasi oyebi ke se likambo oyo mibali ebele basepelaka nango te ke mwasi azelisa mibali balingaka soki alingi mwasi kaka ifo bokende kaka bosala makambo wana ozo comprendre damonaka donc so bolingani donc bolingo wana donc ifo bosala yango kaka so omoni mobali oyo alingi yango so omoni mobali oyo andimi yango c'est que vraiment aza vraiment un chrétien vraiment un vrai chrétien ebele baoyango c'est-à-dire alingi mwasi te soki mobali oyo andimi yango nde alingi mwasi wana différence tamino nde bino momonaka basi te na sens que eza mpe na mibali mosusu aza impuissant mibali mosusu aza impuissant andimi yango à 100%. Oza impuissant. Oza impuissant andimi yango likambo wana bibali impuissant bele balinga yango makasi. Oh. Kilo. Andimi yango ti boketi na libala ti jour jipa. Ah, osutuka boy. Ah. Sur à qui la faute? Il y a pasteur Bostra, que les sœurs wana Christ. Na kawana. Au vanina moi aussi 2 ans. Au accepter le droit naïe parce que pasteur na bino terre bino rapport après mariage. Sur après mariage à Balio, vous découvrez qu'il y a un puissant. C'est qui la faute? Au moment libala, tout condamné pasteur. Donc les gens normalement peut être compliqué, mais et là on a ébi ko 500 autres avant le mariage. T'es béni, c'est bakawa ne zebele. Bakawa ne zebele. Parce que non on a qui la faute. Et la faute à pasteur toi moi aussi. Ah. Na ébi te so les faute à nani, mais en tout cas mibali belé ya ba impuissant ba sepela kana elo wana makasi avant donc moi maki mobali moko zo yebise vraiment que non tozela na biso tozela to bala na binga pome ate patience ndenge wana po yebike oyebiso déjà bali moi si déjà à côté na alliance déjà donc moi bima sous ça donc yo pose impuissant mais mingi babima mingi on n'a pas décidé non ngo za non puissant au ça na ngelo côté ah to kaboy na biso mais vraiment les cambas pasteur ou alobara vraiment ils est solo ko sangisa nzoto vraiment avant le mariage et même vraiment makambo belé mais mabe ko sangisa nzoto avant le mariage donc tchaka na mutu na yo ke eza mabe so to sala rango ka rapport to sala mais na réalité boiza vraiment mabe makasi. Très bien. Yo za na milieu ya musique nini oyo comprenant tout autour batu ba entourera ba musicien congolais to yepi na 4e musique. Parce que aux dames au fréquenté les musiciens peu belé en beaucoup nabiso au y réalité beaucoup de musique congolaise parce que ça chanteuse il y a beaucoup nabiso en fait nini o elikaka entre staff na bato babenga ba bureau il y a ba musicien na tunyo bongo po nini au moni lelo ba mindele balobaka master ya millionnaire était ma kiminga na mindele na ko employer ngote. C'est-à-dire que bon lingala pour le bon bien dirait master millionnaire jamais à cause de la pauvre pour le bon bien la tanga testement à bon bilon c'est pour ça que une question master millionnaire du jour au jour à master millionnaire jamais à cause de la pauvre voilà pour le ba comprendre ba mission na biso belé bazana la possibilité bazana mbongo vraiment bazana mbongo mais sur le vis-à-vis entourage na bango au sentir souffrance moko na bato ba vivra na bango bato bazara na bango chaque jour bato bazara vers bato ba vivra na bango du jour au jour en fait moto ya zarane du jour au jour ana ba problème ba $100 $300 même $1000 ba problème nango mais moto wana azara artiste et musicien chaque jour artiste et musicien aza soi-disant millionnaire et là on y au comprendre nini bandeko ba télévision na asi mingi ba comprendre. Pourquoi vous avez un millionnaire, vous souffrir? Vous avez un camarade millionnaire, vous avez un millionnaire, vous avez un patron, mais vous avez galéré. On a promis 100, 200, 300, 500 000 euros, voire même. Et vous comprenez une millier de musique côté. 90% des musiciens où il y a succès, Basimba Kisi. 90. Ils ont 10% où Basimba Kisi. Pona tchaba ngono suna même ça quitté
Vous comprenez? Bah simba kisi. Donc tout ça vraiment clair. Donc ils ont le mot ils ont clair. Il y a rien à cacher. Bah simba kisi. Vous comprenez? Bah musicien belé ou bah simba kisi. Sont des choses simbi kisi ou comme énergivore. Donc énergivore, il faut bien d'avoir énergie à battre. Énergivore, ils ont même la dictionnaire sur au moins énergivore, ils ont donc énergivore donc muto à lire avec énergie à battre. Musicien o a ça la succès. Na ndenga kisi ponzambe pa pesaka. Mais 90% au ba simba kisi automatiquement il faut pas comme énergivore. Énergivore on a besoin ya ba énergie ya battu. Pour succès naé azala toujours likolo. Vous comprenez? Si koyo énergivore wana bakendara musika te. Azana besoin pour yé azana succès azana gloire. Il faut abenda ka ba énergie. Il faut ça il a ba énergie ya battu. Ils ont énergie à basi, ils ont énergie à camarades, ils ont donc si kaka oye akoki ko benda ba énergie, il faut benda yango. Pour y azala toujours au top. Si ko mingi entourage ou ba musicien mingi bazana musicien mutu baza cible. La première cible. Ba cible ko. On a kendara libanda po so na minute so kaza na minute o ngana zabu na batterie kiti na minute o ngana zabu so kineti na mutu mona simba bagwa na obona batterie kiti bon lo ngana zabu na mige oleki na kendero luka libanda obenda ka oya yo nanu so ko za faible na obenda na oya yo ozo comprendre ba kisi wana esengaka il faut esengaka ba énergie ya ba niamate. Et c'est une énergie à battre. Donc, il y a un entourage de musiciens. Il y a des musiciens qui sont simba kisi. Mais si vous simba na bangote, tu vas battre sur le même sac. Les musiciens qui sont simba kisi. Ils ont besoin de l'énergie à battre. Il y a des niamate à battre. Donc, babendara énergie à bateau, baza tout autour na bango. Yango moni, entourage belé à ba musicien, ba avansaka te. Parce que musicien a obenda nanu oyo azana ba ana opembeni nanu pour akende musika. Vous comprenez? Et ça mawate mutu déjà yebi nzela molila za suna mawate. Même atazo oza périer a ozala na yo mais azo zweloko eza kati na yo yebite. Et puis musicien o asimba kisi jamais zalaka na mutu par hasard. So razana yo c'est ka yebe loko oni na zana so razana yo c'est ka yebe loko oni na ozwa pa na yo. Musicien so ka yebe a ozweloko te pa na yo oza pembeni na ete. Parce que nzela ou déjà bakenda eza déjà nzela molili. Et nzela mo eza sans pitié. Ils ont sans pitié. Donc ils ont été comme que camarade nanga to liaka na ye na yo kile mabate. Il faut bino bozaka na soumission na ye. Il faut bozaka na se na ye, il faut zaka toujours likolo na bino. Il faut se sentir toujours à la hauteur. Mais bango ba gagner nini? Banane. Bato azako tout autour à musicien. Ba margué aoza likolo na bino, azo dominer bino. Bango balingi ka moma banga wana babwaka bango. Et ça la bango bien mais ba oyebelo oni ba perdre te. Donc bazo yebate. Ba oyebate parce que gloire wana libanga wana ezobungisa bango makanisi. Donc ça veut dire que eza ko aveugler bango. Baza na gloire. Mambweni nani? Mambweni nani? Gloire wana azolingela ngo basi aoleke sika boye. Yo ne mambweni nani babwaka wana? Donc donc ça veut dire gloire wana ezobosanisa bango makambu. Donc pas na bango bakoma aveuglé barondima te ke mutu wana kosala biso mabe. Yango monaka ba omona nengo tuninga keso tuninga omona ba entourage wana ba musicien ba se retrouver komona vie na bango. Donc ya eloko moko e marche raté.
eloko etikala bango kaka kombo parce que musicien wa simbiki ça a énergivore il faut benda ka ba énergie ezala ya basi donc esikaka oh il faut abenda énergie il faut abenda yango parce que succès na ye ezo senga ba énergie ezala basi donc ça veut dire yango monaka ba musicien o ba sala succès nazo préciser nazo mélanger nyo sauté o ayebi ka simbane kisité o ayebi ke azali na banzela mabete donc il faut elo likambo ngana oloba kute toucher yo kutu te po yo yebi no zana innocent ngana olobela o ba simba kisi siko elo wana énergivore pe yango mona ba musicien belé o a succès ba komaka mobulu akomi mobulu parce que lingité parce que azana ba énergie wana ya sexualité wana pesa important ba énergie mususu eza pas forcément sexuelle eza ka ande bozaboye arbendango yemo ba incantation yemo ka ebininga obendango mais eza ba mususu senga vraiment rapport sexuel. L'énergie monsieur senga vraiment que donc il faut bimana il faut jouer un rapport sexuel ya ngo mona ba musicien ebelé o ya succès ba bimarana basi ebelé ba bimarana basi ebelé parce que il faut bazana besoin ba énergie wana il faut pas bendaka yango donc il faut pour yazana succès il faut azana gloire il faut succès il faut ba album na esimba il faut bimarana basi wana bendaka ba étoile abendaka ba énergie wana ya ngo mona ba ngana obe ya on a biso mo ya énergivore bazara ba énergivore obligé ya on moni ba entourage na ba mo ba réussir exact pour ba bendaka tout simplement c'est grave hein c'est grave c'est ça parce que on dirait ça la mara na Congo hein siko ba musicien mususu asimbiki cité mais yepo na ya azomona ke ngaloko na komi musicien na simbi micro do ba mominyo so ba komi yanga ya ba musu ba sala yango na loyenge kozana base belé musu ba sala yango na asimbane kisité mais azo sala yango na loyenge parce que le roi simbi micro ba momi le roi na za musicien ba mominyo so nena embaka kitoko ba momi ba olandanga mais musu ba sala yango vraiment ke na but que non il faut na bende loko ya omoni bakoma na base belé azwa mwasi awa azonga na mwasi awa même si basala ngona ignorance même si basala ngona ignorance ta yebi o azo sala ayebi que sona bimina Nathalie na bendele pas Nathalie ayebi que sona bimina Jeanne na bendele pas Jeanne mais pas si ba musicien ya ndako bazala po courant basi ba mission bazana kiskando zulu ba tolo ba teba o ba simba kisi ba o vraiment ba simba na ba kisité bo se déranger té ba o se déranger par rapport à ba propos les ba o ba simba kisi ouais ebi simba les kisité a se déranger na été basi ba musicien o ba simba kisi bazala ko courant ya ba service nyo sur mobile ebele bazala ko courant ebele so simbi eloko wana il faut moi sin o bozarane il faut azala courant il faut azala courante ebele abasiona musu bazala courant mais musu pe bakana bango courant te ozo comprendre mais mingi il faut azala courant ebele ba yebi ozo comprendre c'est ça ebele ba yebi ebele vraiment ba yebi na bango ke oh boy. En fait, de l'eau, les autres sur la musique, ils ont milité au quotidien qui n'a eu à l'endroit musicien Sima. Té musicien oyo asimba ne kisité oroza na ye. Oyeba ndé. Oyeba. Oyebi mige. Au contraire, ce musicien mon Congolais simba kisité. Té na otanga ba kombo té na boy polémique. Na boy polémique. Oyebi omonde to wana mokili boy. Toza ba nzambe ya se. Soko se concentrer vraiment bien. Au moins no makambu clair. Po omona eloko bato misusu bamona makambo te na loyenge ba boîte ba feti nini anniversaire nakende champagne na loyenge makambo misusu omona te mais soki vraiment lobi nonga mige na se concentrer na nga boki vraiment na tie de côté basi kindumba na tie de côté na tala vraiment misu na nga na tala vraiment makambo clair omona na yo omona na ba geste omona makambo belé et puis na ba rêve omona de mutu soko se concentrer pour toi ba nzamba c'est donc toi na déjà na nyonso kati na biso
Ce qu'on se concentrer vraiment au bon. On a vendu un migi. Il faut na yeba migi. Weba. On a te belé na yeba ba on a concentration. On vend de mutu azarana nga mais il faut na yeba e. Utiki nyoso kindumba nan. Utiki masanga. Utiki kisongo concentrer mo bin non. Il faut na yeba mutu. Pas webi. Vous comprenez? Nous avons déjà pesa biso nyonso. So ko lingo yeba mutu azana misala mabe oyeba ye. Yango moni mutu muso azana misala mabe olinga te ozala concentrer. Olinga toujours amemara yo na ba yenge moko boye. Toke boîte. Toke nini boye concert mo reza boye. Toke boye. Moi ba copine mususu. Il faut memara yo kana bisika ma lo yenge po ozala distraire. Mutu soko za ma concentré au mona tout au mona makamutu au mona même ba ninga o ba inaka yo au mona ba ndoki nyonso au mona bango yango moni batindela biso toujours batalo yenge poza na distraction boki champagne boîte toke boîte mariage po ozala toujours na ba lo yenge moyo mona makambo moyo mona ba obstacle boyela yo ezate. Vous comprenez? Mais, si vraiment vous avez besoin de l'eau comme vous conseil au pesa yo. Si vous avez besoin que au monde l'eau comme vous nzamba la que l'eau comme simbe l'eau comme vous allez concentrer. Posa déjà nzambe. Merci. Nabi que vous a connecté, vous a branché. Sortie médiatique il y a mon asuka. T'as que maman et ça les pas si makasi. Et ça les vraiment pas si moko ya kosakana. En fait, tant que moi na suka banda biso sto mona. Tozalaki na ba doute. Et belo batali histoire à moi na suka bazalaki déjà na ba doute. Biso tout tant que tala moi na suka ninga zobina. Tozalaki na ba doute ke ba bimarana ye déjà. Jiba bimarana ye. Tout le balikambo za clair. Likambo bon beso za likambo déjà bimina poisa. Biso tout tant tozo tala moi na suka ninga zobina to mona ye ninga ya. Moi na suka ya mabele te. Dès ma bambou ma belle les obota tous au monde a une obota donc ça veut dire que nous sommes vraiment tous vraiment donc na on le bandeni et ça dit que au lona qui nzete ozo mona ndenge nzete zobota ba fait ezobima na ba mbume donc mona suka to mona yenga ya na ndenga se développer na ndenge mabele bim ndenga komi mwasi to mona suka boy. Tozaki na ba doute franchement batutu batala mona nsuka à l'époque baki na ba doute que JB déjà zoaraye bon vraiment ba yebi ndenge système etambola na musique ba yebi na ba que JB déjà zoaraye mais tant que yemo so ayeko confirmer nde sali batu choc nde sali biso choc parce que moni koza na doute na koza na confirmation ezelo mon côté tozaki na ba doute mais toi quand même tozaki na tu vas dire au monde mais tu quand même na ba doute OK coller loko obi mutu so azolo ba vérité migi et banaka ce qui vraiment za mutu vraiment ce vous za mutu vraiment za concentrer na ba makambo mutu alo ba vérité na mutu azo kosa et banaka mwana wana azolo ba makambo ya solo azolo ba makambo parti ni yo comprendre la vérité avec maman solo nyonso oya ils ont dit na tala elle va pas gébélé. Omoni 15 ans tout ça. Mige, omoni mwana wana, c'est normal azana ba doute à âge. Même bana biso to botaka na poto. Histoire moko boyela ki azo aoyi ba susu âge te pas azaki mwana muke. Aoyi biso ke pepre maman quand j'avais 5 ans, quand j'avais 6 ans, aza mana date moko exacte te parce que aza mwana muke. Biso to mwana nsuka nenga ya. Donc, c'est normal que azana ba doute ba âge peu presque qui mona muke 10 ans to mona ndenga il y a kutu likamba wanga na tepo to mona ndenga ya aya mona nsuka ya mabele aya tolo plat c'est normal que a reconnaître ayeba azala vraiment na idée ya âge exact te oye makambo salama ki c'est tout à fait normal donc ngai pona nga omoni ba lu bebele kobimandeti na mwana muke pa na bango eza normal yo moni zo choqué nango bato bele bazo côté la JB eza mingi baluba parce que na coutume na bango kozwa mwana ya 14 ans eza normal yo moni
Donc ça veut dire que moi ça muluba na mubala muluba likambo ya mwana nsuka ezolobela bango le côté. C'est déjà vu. Pas na bango c'est normal. Pas na bango kozwa mwana kobim kobala mwana 14 ans papa mukolo kobala mwana 14 ans 13 ans eza normal na coutume na bango eza bongo. Siko biso nezo choqué biso parce que eza coutume na biso to mona ngo grave parce que eza viol bango pa na bango eza viol te. Ozomona pa na bango eza bato ba okanisela JB prison ezati. Tala bato nyonso ozomona bazo côté la JB la majorité soko landeli baluba parce que ba coutume na bango c'est tout à fait normal que papa ko bima na mona 13 ans 10 ans. Yo lobi na kawana bato ba okanisela JB prison est impossible. Te Congo neza baluba te mais coutume eza na kata Congo na bien coutume wana eza baluba baza ba Congo yoka coutume wana ke robala mwana 13 ans 10 ans eza baluba Congo wana eza baluba te. Il y a des Congo, il y a des Swahili, il y a des Bangala. Vous comprenez? Donc Congo wana eza baluba te, attention. Ce qui est coutume na bango que papa ba bimara na bana mike ba papa ba luba ba pédophile eza Congo nyo sauté. Attention. Ba Congo ba Swahili ba za ba kolom il faut ba telema parce que toko kota na coutume na bino te po bino na ekolo na bino bo bimara na bana mike biso to yoka bino to landa bino non. Biso faut telema po biso na muluba te par exemple na muluba te fait choquer nga. Il faut choquer nga ponga na muluba te Congo wana Congo mobimbeza ya baluba te toza na président ya muluba mais Congo wana eza Félix te il faut pas respecter pe ba droit ba nini ya ba ekolo mususu non mais pasteur Casper aza muluba wa utoba la mona ya mais eza ba loi na bango ba droit na bango ke ban ke baluba ba bala bana ya bana mike ba 14 ans 15 ans ou bien 10 ans. Mais biso Congo wana ezana ba nini belé ezana ba école belé na Congo ba tcha biso te biso ba obligé biso ba exiger biso to kota na ba coutume na bango ba luba po bango ba bimara na bana mike non wana po na biso to considérer ngo eza viol to considérer ngo viol parce que to wana ba preuve to mona wana nenga kota ndi mona na ba aza se développer ndenge mabele zo bima et to zo mona et là on est sur bombeza wana. Pourquoi vous voulez défendre indéfendable? Viol et kotika la viol. Si vous moni mutu ou azo défendre JB ou aza muluba ou aza muta simba bakisi ou aza mutu oyo aza ndoki. Ozomona mutu asimba kisi muluba po na coutume na bango ba papa ba obima na bango na bana mike ou aza ndoki ya lokaka na butu. En fait, coutume na justice est la raté en fait. Exact. Justice c'est la justice. Coutume na bino soki bino ba papa ba luba bo bimara na bana miki bo bala bana ba ya ba 10 ans 11 ans. Exact coutume na bino Congo wana eza ba luba te. Congo wana eza na ba mignon na kati. Eza na ba école belé na kati. Il faut respecter pe biso. C'est pas parce que un muluba est au pouvoir que biso faut obéir na ba loi na bino coutumière. Non. Viol erotika la viol, jiba sali viol. Sokaza muluba ba coutume na bango ba bimana na bana mike, biso to ba Congo, biso to ba Swahili, biso to ba teke, je sais pas. Toro za la soumission ya ba coutume na binote ya pédophilie. Je suis désolé. Sokaza ki mo no réaction ngozani. Ah, papa. Ngana boma mutu. Ngana boma mutu pona mwana nga. Ce moi na nga que papa moko basa migi na kota prison nga pona mwana na kota prison so que zali nga jiba sala mwana nga bona nga na boma jibe bona nga na boma jibe komika na beta ba concert wana nga na munduki pa nga na munduki na bomi jibe bato bazo condamner mama mwana wana okobisa boni akeno tika mwana pas jibe abina pourquoi il faut bien capter histoire. Mutaza kozwa mwana na ezaki JBT. Donc ça veut dire que manipulation leki wana mutaza kozwa mwana na eza mwana mwasi. Oli biso bana basi
tozala mona affinité na bana basi moi confiance moko ezalaka so ebi ke mwana no azana mwana mwasi neti tantine moko beneti ozomona ke so omoni nga soki neti ke mutu moko azoya kozwa mwana nanga za mwana mobali na ozala méfiance mais omona ke zambota wana ba utiliser ye ke ndo kozwa mwana donc ça veut dire que manière pas azoya kozwela mwana zolo ba mama zambota zaka na France akoma tsope na yeba ki ete na yo yebeka na makambo ndenge bimia danseuse na yeke wa kenda na États-Unis wa tikala na États-Unis ayaka mama toke kermesse na yekozwa mwana ntsuka mama pa monike mwana mwasi mwana ki mwana nga oza na protection mwana omoni biso basi toka na solidarité mama monike lokwa za mwana mwasi za ya na ye a protéger mwana nga omona mwa assurance wana donc ça veut dire que jiba azalaki conscient ya kotinda mwana mwasi akenda kozwa mwana ntsuka ayeba ke na mwana mwasi koleka plus facile que ye soki azokende na voiture akende kosenga mwana na ye mwana wana pa mama na bango yango bautilisaki zambota lokola aza mwana mwasi biso basi tozaka na mwa omoni ngai biso basi tozaka na protection moko boye ya kibomama nga meme yo kotikela nga mwana na yo ozala mingi oyebisi nga misi tula garde mwana nga na kibo protection ya bomama na nga tant que mère mwana migi nalambi na pese ya le mwana migi omona kikibo mama tellement eza kati na nga na protéger mwana na yo yango moni bautilisé jiba azalaki conscient ke soki natindi zambota lokola zambota aza mwana mwasi na ozala mwa facilité moko de mwana wana ya tipa na nga yango mona utiliser zambota il est malin pourquoi il moko banda kokende te kozwa mwana wana parce que ayeba que c'est mauvais soki tata mobimba oki nozwa mwana moke yango utilisaki mwana mwasi donc mama pe lokola biso mama pa amona nkele mwa protection wana kibo zambota aza lokola aza mwasi mwa kibo mama wana mwa assurance wana ozomona nde zambota banda kozwa mwana kuna bayebisa en plus baokende kozwa mwana wana na mensonge baokende kozwa mwana wana na mensonge ke mama toke kermesse mama na ye kozwa mwana ntsuka Brunel toke kermesse mama pa yebiki kermesse ok kermesse nzoka ndesa kermesse zambota au lieu de kermesse ba okosa mama wana au lieu de kermesse aliba eza kermesse nzoka ba memi zambota memi mwana wana tina hotel donc ça veut dire que na Brunel na mama na bango ba manipula bango donc ça veut dire oyebi mwana na yo tango oyebi kaza muke tango ozopesa ye pa papa moko boyebi ke oza mso na assurance oyebi a protéger mwana nga oyebi babotaka mwana babotaka ye mais soki mwana déjà bimi akomi ya mutu nyonso ozomona mwana soki abimi déjà na mokili akomi ya mutu nyonso eza ke nga so namoni mwana moko boye na balabala mais c'était na nga oyo ya parent ou ya mama même nayebi baparent na ye tina olinga protéger mwana wana mama naza wapi tomona yango na bavideo ti mama naza wapi obateli mwana wana po yebi ke aza mwana il faut protéger donc ça veut dire que mosusu mama wana apesa jibe confiance moko boye yebi ke mosusu aza papa akobatela mwana wana donc ça veut dire que maloba oyo babandaki koyebisa mama wana na makambo bango babandaki kosala kuna ekokani te donc ça veut dire que mama wana azalaki mpe naïf azaki naïf parce que baloba o bazoya koyebisa ye ke bazoya kozwa mwana bakende kermesse bazoya kozwa mwana po bakende boye mensonge donc ça veut dire que babimina utiliser mama na mwana utiliser mama na mwana mama pa azaki naïf amoni ke jiba azaki pe musicien munene ya mboka donc ndenge azozwa mwana binaka bongo bapesaki mwa 100 mwa nini ezosunga bango mais est ce que mama na koza na idée que papa mokolo lokola jiba atiaka mwana nini misapi bango bazoya kozwa mwana na bamensonge yo kasi mama nini olingaki oya kozwa mwana na oya kozwa mwana na ye alobaki mama toyo kozwa mwana na yo toke viole ye yo so bayo kozwa mwana bayebisaki toke viole ye est ce que otika mwana obaki no viole ye donc ça veut dire que babanda kozwa mwana wana bakozwa mwana na mensonge mama nanda azaki naïf msusu image ya jibe oyo banda kozwa jibe andima ete ke jibe pa kosala bongo biso nyonso tondimi te ke jibe akosala makambo ya bongo eza na bato mosusu bapesaka image moko ya bato ya malamu
c'est vrai que maman on a un tort mais maman on aime ça maman on a naïf tout ça a naïf tout simplement et puis naïf so mige musicien on nyonso ba sala succès musicien nyonso a simba kisi azaka na domination on se comprend ce qu'on simbi déjà kisi obligatoire il faut zana et l'homme aura domination tant aux autres beloko faut ba yo kaka yo de ce qui musicien ou a simba kisi azo sola na yo ce qu'on a faible te ko céder na on nyonso a yebisa yo on comprend ba musicien ba linga ba cité ba tchara sou ba silitoité ba musicien ba simba kisi wana ba tchara ba silitoité ba dominara kaka on se comprend donc il y a pas na yo donc ça veut dire que tant aux autres qui c'est musique qui c'est succès aux autres pena o ya domination wana o dominer na mwasi na yo ya ndako na ba camarade na basi na yo domination wana il faut simba jamais musicien o ya sala succès azanga domination bazwaka na domination o ya accompagner succès na bango musicien o ya sala succès linga su mwasi ta ozwaka asimbi na liboko bokeyo mo longo likaleso ozo comprendre le système na bango donc tant que vous pour solo na yo même olinga ko loba non so vos esprits faibles ko loba oui parce que déjà ba lati déjà milimo ya ba sirène et des eaux il y a domination parce que il faut se sentir bien il faut être toujours à la hauteur pas ba camarade na yé pas basi na yé il faut être toujours likolo tant azo peso tant azo loba na il faut yo yoka parce que ezo senga bongo voilà to stopper muke mena mai et puis to l'action vidéo sur photo to bomber la merci de m'avoir tout dans biso et j'ai des cool à ça les titres alléluia ou qui ne beau soutenir vous PC force pour partager la chaîne YouTube naïe beau soutenir vraiment beau s'abonner en plus frère Nabiso Freddy Kombe ça les titres ceux qui yoté et zanze bokito beau PC force ONG Kirim à venir ils ont organisé soirée de Puta Day de 8 max tozala wana biso tozala bino pe boya s'il vous plaît DJ Jordan nakata Liège maire DJ azana matos mon déplacement Paris Obengi Aroya Bruxelles azaku tona mboka nae Allemagne Suisse bozo ba date pour na mariage na bino ba futur marié et puis pour le anniversaire na bino bato bon ça l'anniversaire merci la chancel Mbimba de Midier merci na yo merci beaucoup chancel. Merci à Guy Baïna, colonisateur de la SAP, Motéméma Sylvie Baïna, Papi Matalata, la Matos, Miroir d'Angola, Dakoshka, merci Koloto, merci à Fabrice Massamba, Arrête de Mouta, English et Fada, merci Nayo, merci na Bandiko tout bosé belé bon d'habitude c'est net moment Roi Bilamba d'Angola, Kelly Tsungu, OGEPS de Paris, Ardo Porto, merci beaucoup Ardo Porto, merci pour notre soutien mon frère, tout peut sur beauté, ceux qui ont l'andabiso, Ardo Porto, tout peut sur beauté. Et donc, Kinsala Mokonzi à Lyon, tu peux s'y monter. Et donc, Kinsala Mokonzi à Lyon, tu peux s'y monter. Et Enis Luyambula, Enis Luyambula, Nakata Kin, Azote Kamapango, Aza camarade, il y a mon partenaire dans l'organisation Zulu. Donc, Azote Kamapango, Mikolo, tu as accès à la vidéo, tu as un numéro de téléphone, Aza c'est très sérieuse pour ma moutali bapane. Famille Mazwa, famille Bosonja. Jérôme Moutombo de Bruxelles et puis Sylvie Imongo. Tu peux s'y monter dans la bande. Si la correction, Mokonzi ya Kabelo Nakati ya Selemba, tu peux s'y monter. Merci Nayo. On a mon bateau pour remixer votre vidéo. Adelina Kakienza Yakumase. On a mon thème Yakumase. Mère Nabiso, tu peux s'y monter. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création des logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72.
le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Ils ont carré. Ils ont carré pour le moment. Voilà. Nanzambe. Ah, c'est... Oh chérie, chérie, oh chérie, chérie, oh chérie, En fait, toujours continuer dans la sujet na biso. On a katakio. En fait, j'ai bien moi on accepter pas chérie na comme j'ai pas cause on a déjà na coutume na bango baluba mabe ezaka apoyer à dévoiler tanti nango et puis il y a dévoiler tu pas quand jibe et aussi na jiba aider même na yemo ndira za consciente que na baluba babala na boba na miki pour jibe mo même na concert na oza ba concert à karana moni mutu na jino kapore tu na concert on dirait jibe mo kopé à aiba que moi c'est quoi parfois parfois ba cause de divorce il y a jibe puis na mère na biso mi na chati on sait jamais. Mais il y a déjà un podium 15 ans plus tard, je chérie na mon tsuka. On irait na et donc c'est comme un peu et bimi na miso bato. Ce que bimérité na luba ka ndingo lubuni normal. Pour j'ai accepter que ça chérie. Oui, moi na 10 ans, 11 ans, on va manipuler facilement. Parce que moi na azelara oyo bakolo ba yebisa ye. Moi na bana âge wana ba so yebisa que ah non, tu dois faire ça même na ba école. Donc on va dire il faut mutu moko dicter, il faut ala kisenzela bana ajuana siko akute na mutu moko ba la kisenzela menzela mabe ki mutu moko bazo tia misapi mutu moko bazo bise makamoko bomba secret skolo baboyete sinon baroboma yo to ebite lo ni ba yebisa ki vraiment ya grave pe oba okanga yumo oyoki o zambota banda yebisa yete oba okanga biso donc ça veut dire moi na âge wana déjà abanga même soda so yebisa que soda ya ko ba kango moi na poto abana mikit so yebika que la police je vais appeler la police moi na komolela de bana ya poto na bana ki chassa bana différence ezate attention moi na otika la mwana so ki otali mwana o ya poto otali na mwana ki chassa donc ça veut dire que ezaka mboka mde mutu ezo changer biso ke o eza fuki oza poto mwana 10 ans so yebiseka ke la police il faut banga yebisanga siko mwana wana balobelaka yango tous les jours non so olobi boye mbila okanga yo okende prison bomba secret donc ça veut dire bakotisa déjà mwana donc ça veut dire que bamanipulaki déjà mwana wana cerveau que sal ngana osala yo boye tala boye siko balakisi pe mwana na pe lo pesa kana pe kitoko ezaka na pe lengi mwana pa yoki ne pe lengi ba misu ba oloba ke o alinga ki nango ye mo alinga ki te et au début ezaki viol tal omoni ba danseuse ebele wana ba danseuse ebele ba viola bango misu pe na volonté na bango te mingi yoka ba sepela robimana ba patron yoka na yebiso likamomo na ibandeli ah na yebiso ke musicien tout o azana succès azalaka na domination anki ba ben anki na biso na prononciation be anki du roi donc bazala déjà na molimo wana ya ba sirène des obale ba déjà na molimo ya domination tant aza pembeni na yo il faut panikaka et là Michael Jackson azaki nango ba to babande kolela Michael Jackson oh. Donc ça veut dire que tant que comme na succès ozana molimo wana ba tchao déjà molimo ozana molimo wana et si ka yo zali il faut ba panikaka yo vous comprenez ba musicien est belé au basa succès ba zoire eloko wana parce que c'est très important il faut ba se sentir à la hauteur ya batu nyonso donc bazalaka na anki du roi eloko wana ya domination soko aza pembeni to vanda asoka musicien mo ka koti o ya succès biso to
président biso même yo kotelema so un esprit faible kotelema na longula nga siko eloko wana esimbanga te le mingi esimbaka bango obonaka musicien moko akotia prise nanga na hotel so na esprit faible na telemi bokomolengalenga siko bango bazalaka na eloko wana même baye pembe na basi fo basi balengalenga so oza faible babimi na yo ozo comprendre yango moni ba danseuse ebele na tant na lobi viol eza parce que ba yebite que musicien alataka déjà eloko wana ya domination ya anki du roi ozo comprendre ba yebite bon ba kanisi eza bolingwa normal mutu déjà sera utiliser domination wana ça veut dire que eza sous bolingwa normalité sera avandi pembe na ngai fonga na panikaka au moins pour ça on l'a calé son cabo qui n'est qu'à la toilette cabo sale donc ça veut dire que ils a tricherie tout déjà à utiliser le qu'on a donc ça veut dire que c'est sur le normal on a lobby que la majorité est à viol parce que tout déjà sera utiliser le qu'on a domination il y a un qui du roi il faut pas paniquer donc ça veut dire que c'est sous normalité donc mingi et le qu'on a dans ces ébélés le qu'on a zoa bango et on va céder non yango ba céder siko obi ke na makambo to lobi en fait elo yeyanga na motu ezaka basi ba musicien bana mitema moko bamona fa ba makambo ba mitema nde teme na nyoso to mona lelo kozala mwasa musicien za facile te mwasa ndako na ebiti ba makambo ba supportaka yone ya vandi ngana analyser kaka en fait parce que mon thème est sans quoi tout le monde aura moi si azongela moi c'est musicien tel moi si azo sekazo mena mon thème ba mona makambo ebele mais mingi pe baza na possession ya domination wana basi ba musicien belé ba dominano basi na bango ndako domination wana déjà ba latisa yango basi na bango ndako avant ba latisa yango bato musu pour moi il faut toujours il faut olenga raye donc domination wana il faut zwana no moi c'est ndako donc même à ça makamune il faut ça toujours bobe nanga musicien yebani donc eloko wana moi honneur wana il faut donc ça veut dire que ba kangana o basi na bango donc misu déjà na matoi na spirituellement même ata moi ça yebi makamuna yo mais ozana esprit wana o dominer po alenga yo a panikaka nana mbala star mbana ngana star même yo qui ba yo ebiso ki abimaka na nani o nièce na yo o neveu o nini donc ça veut dire oboya eti yo mo déjà zo lenga mobali yango déjà sa star nana mobala star yo mo déjà moi sa star déjà o salela déjà mobali na o banzembo wana o salela déjà maman yo mo déjà ba fan écoute te yo mo déjà moi sa star déjà banzembo mobali na o déjà osala yango déjà ba snap otindaka na ba TikTok bani donc ça veut dire que loko wana ya anki du roi déjà là tayo domination wana déjà là tu ya omoni basi mingi ya ba artiste ba musicien wa star wana donc même ayoki a okende te parce que to loba lelo JB pia na po ebimi ya omoni biso toujours maloba to loba parce que toujours milieu du village toi pour motuté toi pour ba congolais nyonso et surtout petit peuple parce que biso pena to tia motema parce que oui que biso ndi bato batala biso za petit peuple ouais wa millionnaire bazara vraiment la tana biso te on a tout tala makambo wana te biso il faut tout défendre toujours petit peuple mais te pour nos sali ba image et ba musicien mususu alors bon point ni parce que moi le ko éligible bato belé ba olia soso ba osepela mais ba musicien na biso bazala ba mama na ba retour au jour et bima boisa ko plus que JB bien oui et belé lelo ni on luba mingi bo seka JB lelo ba olela pe lobby parce que comme les JB et ou comme la Kofi il y a 10 ans passés Kofi a la même situation de viol oui parce que malheureusement il y a Kofi qui na ba preuve ezaki pour Kofi bot saïté mais JB pena et qui na ba preuve na ndenge mwana kota ki to calculer ninga ya ki mabele te et qui na ba preuve na banzembu na bani et puis une partie nango esalami na Kinshasa ezati que Fiona alobi on a poto na fauteuil jaune pour ngunda to kebeti na mundele pour ngunda alobi on en plein Kinshasa na yebo mona mwasi na a risquer yo kamige ba musicien wana nyoso basimba kisi
Bah dégâts. Baza comment ba obsédé sexuel. Prédateur sexuel. Donc na ebandeli ezalaki pona kisi. Po ezalaki eza biloko mo babande osenga bango pona ba sacrifice. Il faut bimana basi bazora ba chance basi ba bendaka ba ngenge. Faut yomo na ebiso ke loko ya énergie wana ba énergivore, ba énergivore. Na ebandele bandaki na ninga ba sacrifice. Sikoyo tellement que ba mesani nango parce que ba umeli nango et comme sikoyo naturel. Et bandele bandaki pona ba sacrifice parce que il faut ba bimana basi bazora ba chance basi ezalaki pona kisi. Tant que ba bande au sala succès. Mais sikoyo ekomi ke ba mesani nango ekomi et le mot est comme ndeti eloko na bango est comme naturel moi batika ngo sur ces até et côté déjà na makila donc akola la peine ndeko moi donc ça veut dire que même akola la ndeko na akola la même na ndeko ya akola la même na neve na nièce na ye akola la peine moi ça camarade donc ça veut dire que et comme c'est normal basi ya ba camarade akola la bango akola la même na bana ba camarade abotisi bana ba camarade to yoka ngo mutu musicien na biso akufa botisa bana ba camarade na ebele. Donc ça veut dire comme le monde dépend ba dégâts belé. Donc ça veut dire on na moi nos vacances kuna te. Nabi ba oyo ba ocha tembe. Kasi bozo bana na bino botinda vacances kuna te. So ba ozonga mobimba. Pour nous nazo comprendre te yo za na bana na yo ndenge nous kotela un violeur na éviter nous comprendre bozo kotela ba violeur nazo comprendre bino te. Bona bana te. Yo na biso o azo kotela makambu o azo zo défense ya makambu wana soki aza ndokite aza muluba ou à Simba Bakis. Pour les normalité. Donc ça veut dire que, et comme le roman pas na bango, donc ça veut dire que, et si car, bango ba bimana bana mibali. Yo kanti que moi na moi si te, moi na si na tinda ye pa ya tantine Jeanne. Oya mobali nde na tinda ye pa ya noko beder. Yo kanti que loko tindi oya mobali kuna oya mobali nde aza na protection. Ndo ba obimana mibali na sima. Otindi mwana no mobali kuna ale donc ba kipara esusu te na bana mibali ba obima na bana mibali na bana basi bazobima na bana basi donc ça veut dire que malédiction moko akosakana te donc ça veut dire que soki en fait na génération oyo ba musicien oyo mikolo basali ba dégâts ya trop mais bisoko basali ba dégâts moko ya kosakana te baza batu vraiment ko batika bazala nsusu ya liberté te grave na batu moko ko bazwi bango na bakufa et puis bamisusu batikali bazo continuer très bien oyo bakufa wana oyo mibali mosusu bakufa wana ya mikolo wana bakufa basala mpe badégâts ya kosakana te oyo mosusu tata na biso mosusu totikali ye mpe azo continuer toujours kosala badégâts ya oto boseka jibe bosoki malembe donc na génération na bango na génération wana parce que et puis na génération ba jeune siko ilo nazo banga génération ba inosi biso bokoti na makambo oyo donc boko sambwa na ninga uzala ya usakana internet ici ya internet donc on kala to no yiba ba defuna ba erreur ya musicien biso te tozaki aveuglé pour TV ka bota la TV mais maramu sur mo na internet ba baby sina bana mibali na bana basi na ba bébé na ba donc ça veut dire que donc baza batu moko baza so en dehors vivre en liberté boité pour basali ba dégâts mo ya kosakana te ozo comprendre siko bata bongo buki na kokotela bango bozo ba part na bango na zo comprendre bino te tango bozo seka jibe malembe mon biso sai musala yambi batu nyonso awa to tuni ba question ya maramu ya jibe au milieu du village mais bino bo s'attaquer na presse moni presse et ko maitso et ko kitso presse et passe et rolekisa mutu nyonso oyo kumiso yo finga on a état d'esprit nanga donc moi to lekisa batu ba kumisi jibe ba critiquer jibe mais tant bozo seka jibe mige soko ya tout partout nzamba ali kolo otala soko ya mbi mutu na chaise oyo jaune soko ayika ko défendre mama na viol tout na question oza muluba soko aza muluba te aza ndoki likambuza nango clair ba violer mona batu soko bino défendre ngo na nini o monte que ça va pas. Merci na passage na Miss Tula Pezo merci bani kutu batali biso te bisi bino tout ça melaka ne mingi
tout ça mais la mingi tout ka musique ne ba musicien na biso tout so ba pe musique na bango tout ke na ba concert na bango mais quatre na za na Yesu et là on a osenga le poto clôturer JB déjà BBC moi na bato vous comprenez spirituellement ils a tout kamba bomba te donc aiba déjà vie à moi na wana BBC et zonga soute et rozonga pas ça na chance moi na quand même malgré ba BBC vie na ima za na chance Niezo baba so chance quand même nzamba lingi et soka koti vraiment na mabondeli vraiment eloko likabona ye wana e ozonga mais to tchana mutu na biso ke to tchaka ateke viol to tchaka ateke ba luba ba bimana bana 14 to tchape vie ya mwana wana donc ça veut dire ba benda mwana wana makambu jiba bendi mwana wana makambu donc ils ont kamba bomba ku na bomba munoko na kanga non ba bendi déjà mwana wana makambu a BBC déjà mwana wana eloko ya kusala asa la sikuba posa mwana wana alingi atinda epoto mais suka tindi epoto atinda na mboka moko ya kuzala bien kisasa wana ba misale zate vous comprenez mwana wana soka ya zana jeune soki akoti na soki aye na yawa asengi azili na ye pas forcément quand il faut le ba mama jibe non aye na poto na asengi ba makamu na ye batie na foyer na mwana na ye abokola mwana tranquille. Et comment on a une mission? Au bout de ça, bana bateau sur bana no pesa una leki no moi c'est un sens. Leki no moi c'est on a rose mobile n'était à salle pe foyer na ye. Yo sali ki ndumba na yo, sali ki ndumba na yo. Au bout de si au violer bana bataba mineur. Et bana bataba 10 ans ba 11 violer ba roboti ba bana 11 bana on a pesa ser na yo za na mobile te mwana te abokola ko bana wana. Non, ser na yo fa luka vi na ye. Il faut luka mobali na ye wa roboti sa epé ban arozo rateke bana batu mususu abokola bango te a BBC déjà vi wana ya mwana wana abongisa yango il est pas trop tard. Merci. Merci tellement de tout atali biso to biso bino lo sambole nyonso kasi ya mokilo bo priaka maruzo ba ndule mais prière prêtre moko prière mingi ba musicien ba bizarre na presse bo betama comme suka na presse on est presse on doit biser sur comme béto parce qu'on comprend les gars journaliste quatrième pouvoir parce qu'on comprend la Fox la presse bon betara bon comme on a contracté un jour bon tout retenir ni merci na passage là déjà on va te remercier pour ton clôture et là on va te remercier et là on a ça va pas retenir Tommy Batela. C'est très important. Tommy Batela vraiment mutuno sauter ko approcher yo. Mutuno sauter ko kangama na ye. Et puis mutuno sauter ko simbo na mutu. Na awa. Batu. O kanga photo ba chelo lipeka ba simbo. Ba yebake. So moni mutu moko boye alekio na makambu bien za na autorité mo bien za na gloire. A kangama na yo. C'est ko za na eloko. Très bien. Mutu muso ko chelo na cadre bien mutu muso ko chelo pe poids voilà mutu muso ko chelo libuko na montage yo makam merci nzaba batela biso na bino ezaki émission to sali fauteuil jaune na sarabino ata mère mo ateka safu na château juste ko yambaye pour so beto zela Michael Jackson ça daya c'est trop tard papa mba pas kufa donc toza awa o tali émission c'est pas une émission on a pour ça contredire miss tout la contacter biso on a pour ça pour loba oza mutu contacter biso oza pe na pour ça au travail na ba musicien on se sentait pendant musicien oh a baby sa vie nanga nazaki bureau nazaki master nazaki pire petit na mais azwanga obengoni ya za énergie fort azwa yo lupemba musicien azwanga lupemba on s'appelle musicien master nga na musicien vient nga na musicien petit nga na musicien utilisanga azwanga lupemba ya ko dénoncer frère tu banga nega nzambe po toke kuna ko banga mutu te tukutani mbala sima so nzama zoni te rester connecté rester branché Toko. On est ensemble. À suivre. Pas solo la vérité.